Baeba kolanda biso naza capable ko beta bango libaku mais nkolo simba motema tope maloba na ngai na beta bango libaku te na tiki frère na ngai na saloboko na yo na komo na mokonzi Yesu Kristo amen. Tongo moko to lamuka bato maboma oya ba wangila baloba ke o numéro 1 na bango ya wangila aleki maître Gims. Bino bozalaki soki maître Gims ayena rotana mbangu boke wolela okangana maître Gims photo. Tomona ba wangila. Tomona ke bino boza ba collègue maître Gims. Nzoka Gims abenga bino te. Ozomona mawalisa. Lelo boningi bolakisa musapina maître Gims. Gims abenga na téléphone. Abidadi take bango. Qui pointe. Te nandi mangote. Aza musicien mena andi mate. Te na boyi yango te ki sezali na théâtre. Poison pe ezali na théâtre. Ba pesinga rubrique rire.com na kata notre Congo. Espace tabane ko leka na ville Kinshasa yango wana. Esika siko tokene ko kutana na ba Ken Piana, na ba Lekechu, na ba Vincent Chiluzi, ba tuwana nyoso nde ba laksi biso sko ndenge ya ko sala émission pona ko manquer bato. Oh, impolité sozo, c'est-à-dire ndoko mona. C'est-à-dire ngana mboka o soki pena l'état aningi kwa kanga batebisanga banani basala ko comme impoli na olaksa bango. Monde bazala ki ba kolo ba chaîne. Manike alobi se Ken Piana yokoto lobi. Eza Ken yoka mam papa ezala ba patron ya ba chaîne ba YouTube. Basangala par rapport na ngai. Moi je suis Goldberg de YouTube. Bah yona ngepa boyo. Ngefa za bébé na YouTube. OK. Ya Denis les ça bébé na YouTube. Ah, lité akanda. Yela yo awalité akanda. Na lobby ngai mutu na pesi bango sentiment ya YouTube. Po bato nga na koisa ba kao na YouTube ko ozwa idete. Bato bakangisa ngai. Après ko beta stade na bango mona kao na koisa bango. Mais yo siko mutu oza ya bien. Tango luko ko mananga yo pokomi comédien. On est par exemple na touchaka ba Robino. Saka landinga d'office ba comédien. Comédien. Na ko toucher makambu ya ndeko na nga pakistanais te. Na ko toucher pe makambu ya ye producteur te. Eza makambu isi le cas déjà. Na makana komba pakistanais wana. Ndenga na yoka ba chemi ba benga ka bonga siko na tika la sima. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. De retour au plateau, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de l'émission Buzz Ndoule. En tout cas, Nathan Oyapasi, est-ce que va ça? Une très belle leçon, en tout cas, na bande konyo surtout aux vivre na Mokeli. Faudra dire comme ça un grand merci et puis félicitations à l'artiste Gali Garveille pour cette très belle chanson. Alors, bande kotu oyo balingaka Buzz Ndoule. Je vous avais promis notre artiste principal, l'invité principal de cette émission, Daddy Lité Akanda est déjà sur ce plateau. Je vais devoir m'élever, mesdames et messieurs, pour recevoir l'artiste Daddy Lité Akanda qui est déjà sur ce plateau. Banderonio Soto Balingara Nondi premier. Sam Koukou le nécessaire, tu avais besoin de Daddy Lité Akanda, il est avec nous. Patron Pablo Kini, je vais m'élever, c'est bon? Je vais m'élever? C'est bon. D'accord, merci beaucoup. Je vais m'élever pour recevoir le daddy de la comédie congolaise, Lité Akanda. En tout cas, voilà. Daddy. Ah, Daddy. Ouais. En tout cas, c'est pas une manquance. Où est le micro? Merci. Daddy Lité Akanda déjà sur ce plateau. Lité Akanda Mbote Bimi Lissousou. Venez déjà. Le père de YouTube. Ouais. Daddy Lité Akanda. Nous allons nous mettre Daddy. Merci. Bonjour Daddy. Ouais, bonjour.
Non, c'est pas makasi. D'abord, faut honorer l'invitation. Vraiment. Ce qui est bani na mokili baka batu bako invité yo, batu bako bengisa yo parce que présence na yo et kozala vraiment lipambo lipona batu belé. Et ndetang bo pesa une invitation na bakité, faut vraiment na ya na talaka pe Congo Bez. Merci beaucoup. Na talaka surtout kulutu na ngai Christian Bosembe. Et na yebi pe depuis OK. Na luka pe ba solution mususu to pe ba demande mususu e pa na ye. OK. Marqué na batango wana tango na équipage vandi boete. D'accord. Tango azalaki pe pa motu. Vraiment ba félicitations na ye. Baza quand même bato ba. Et aujourd'hui pour l'information aza présent à CESAC. Oui. Les médias mobimba na charge na ye. OK. Te na yebi yango moni mikolo ngabe nazo contrôler langage makasi po na boyina kangisisa ba média ya bato ba télévision na bango. Vraiment na pesi mbote na ba nyonso ba zwi biso lisusu na batango yo. Tata na ngai ya likola pambola biso. Tokutani po nzambe nda permettre biso tokutana. Eza bongo. Po munena nzoto ebatelaka nango mutu te. Makasi to pe mbongo na yo bozwi na yo ebatelaka te. Mutu abatelaka biso na bakushe nyonso eza bobele nzambe. D'accord. Mokili eza na système ya rotation. Basusu bazo botama, basusu bazo kufa. Même ato moni bon garçon alali na kati ya cercueil, ato bandi ko bimisa ba maloba ndenge na ndenge ngonga na ekoki. Et na mokili ko bosana te, ba âge eza ebele. Tozana bano bazana 0 ba botami lelo, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 4 ans, 5 ans, ça dit ba âge eza ebele. Ba 70 ans, ba 90 ans, ba 80 ans, ezande to solo la boy. Mais na minute yo ba âge wana nyonso ezokufa ba âge pe ya sika ezomata bana pe ya sika bazobotama. D'accord. C'est-à-dire ba bazo fêter ba mbotama na bango to ba botami lelo to souhaiter bino ba joyeux anniversaire na ba couche nyonso ya ba âge nyonso bomati. Partenaire ya émission pe Corniche Tambani. Corniche Tambani azolanda biso na pesi ba mbote na yebele botami pe lelo ye pa botami lelo ba joyeux anniversaire na yo ndeko na biso Corniche Tambani tata pambola yo. Merci. D'accord, merci beaucoup d'adilité à Kanda parce que wanezaki prédication to prière pour na ngai loko la yoza mosala nzambe. Oui. Oyamba obanda biso ata na prière, c'est ça na biso bien. Te vraiment wane ko kozanga te na lingaka penza na ba moment ya boye. Monitant tout ça ka ba mission ya ba YouTube. On za YouTuber. OK. Ba benga nga Goldberg à YouTube. Un contre tous, frappe na tout. Kuna ne na panzaka. Mais tant que yamba nga sikoyo na ba télévision oyo ezo kabula pota on a joué na nzela na bane ba ko talo na page. Ouais. Non talo na page Facebook. Na ebiete ba parents bazolanda biso biso za ba bantu awa to débordaka te. Parce que awa ba tunde bazo zapper. Excuse. Ako mona ngambala moko babokilo bazotala bana bazotala ba famille élargie ba tebele bazotala biso mbala moko na se réserver à makasi po tala kaka. Mais na YouTube ndeko tocha na YouTube kuna ndeko on a évité ceux qui m'ont conduit Christian Bosembe ba tchepe à contrôler même net na YouTube. C'est ça partout hein média nyonso. Aïe bientôt sambouete. Mon conduit papa Christian Bosembe pardon. Kota YouTube lembisa mukie. Oyebinga mwana na yo. Moko na bino ya mboka ya problème mutu akobebisa kaka tana lobi ya malamu mesuka nango nako omonde ba meminga na Congo Bez eza siko place au pe fona tika ka Bez moko munena wa eni bisaka mokili chose ate nazo protéger vraiment protéger ngai po yo yebi biso batabi mela ce que si to meli place to uti tango to ya ko bimisa nyos na télévision awa voilà tata totiki ebandeli pe suka na salo boko na yo oza mo bandi pe oza mo sukisi tomati ba mituka ya ndenge na ndenge ebele babimaki bakoma na bisika ndeti ya bemission na ba vie na ba rencontre nyonso o bazalaki na ngonkolo bazwi gracité ba comité mais biso to komi pe otiki biso na pema na bomoi opesi biso lisusu makasi ya koloba ana Congo Bez Baeba kolanda biso naza capable ko beta bango libaku mais nkolo simba motema to pe maloba na ngai na beta bango libaku te na tiki frère na ngai na saloboko na yo na komo na mokonzi Yesu Kristo amen.
Amen. Voilà. Mon qui prière les qui n'ont kitoko. Na bisa yo mais yo mon réseau protéger maloba na ti panzandi. D'accord, Daddy. Photo banda directement. Oui bi que na minute yo na réseaux sociaux vous a 4 pasteurs. Oui. Yo pasteur Ngefa. Prophète Denis Lessi et pasteur TAPT. Oui. Yo lité à Kanda. Na 4 pasteurs wana. Pasteur Ngefa, Denis Lessi, bazaba homme de Dieu vraiment, oh, tout le monde a ba cher plutôt. Si koyo, l'été a pété, a yebisa biso pe kaleka quelque part, na ba église, tout ça, chez Sony Kafuta. Si koyo, yo, dadi l'été en Kanda. Et ça, rôle au jour, à la télévision, ou na soit na ba nini, ou osa vraiment mosala nzambe. Parce que bande bele balinga ba yeba. Voilà, merci beaucoup. Na se présenter d'abord, ngai na botami na kombo ba boti na nga ba pesa temps ezali na botami na kombo ya Aimé ba parents na nga ba pesi nga kombo ya Aimé naza mwana ya Changu naza mwana district ya Changu na commune ya Kimbanseke na koli mingi na Kingasani ya Suka. D'accord. Mais lelo na mukola lelo nazo futela na ngambo masina naza kota masina sifo Changu kaka fidèle au poste yango moni liloba na moko na Changu ekoko ratissé ba voix ekoko ratissé ba voix même itina ndi olimbisa po moi bilobela pe ko matanga moki même iti ndeko junior lembalemba azwa na Changu parce que na permettra ki ye azwa parce que ayaki na ba action oyo ba habitant to pe ba patron ya Changu ba kokaya ko sela ba mama Changu te. Yango na permetaka ete ndeko junior lembalemba aleka azwa yo muto permettant na mutu na permettant kendo tu na junior lembalemba ko ebisa yo ngande mutu na permettant pona ko repe ko salela ye contre campagne ko azwa batu ba ko yoka ngai papa omoni ningo ozomona ngabo njili masina Kimbanseke sele maluku na maboko na ngai vérité na zo ebisa yo tokota na mozindo likambo éviter ba polémique éviter ba polémique éviter ba problème d'abord nazo continuer ka ko pesa merci na ba bazolanda biso po émission ngo pesa kitoko makasi voilà na kokola na ngai nazalaki sous forme humoriste na sexe akabatu na quartier. OK. Na kota na lupango na kena sexe na kota na lupango na kena sexe na kota na lupango bana de porte à porte. Ndenge na okene kotala ba ninga na ngai na ba porte na bango ya bandako ba camarade na ngai ba famille na bango ba découvrir que Emedo a sexe akabatu makasi. Grand frère moko na quartier nzoka bango ba sala ka déjà ba théâtre je crois na ba 2002. Alobi leki azana talent abendi ngai tokei ko sexa ba tokei ko sala kwa théâtre ba ke ko laksa biso grand frère ngwa bima pe azana kombo bon azar réalisateur lelo comme na ye nono ami les 08 d'accord yebani mingi na monde à théâtre mais ye penza bimité na pesi ba mbote OK tant na ke na maboko na bango e ko sala ete groupe ya théâtre wana e ko kufa na 2004 tango ekufi na vandi na ndaka na kati ya 2004 wana na keisko ko luka grand frère na ngapeka ya quartier to kangani ba veni na kombo ya Elongi Akala na groupe a Chic Choc lo yenge d'accord na ebi tango na komi na ebisi nga bi ya ndenge nini abi ozoke ne liso répétition tenga bi te na zoke ne répétition te groupe c'est nini ekufi na ebisi grand memanga na Chic Choc lo yenge alobi okokate ezape lo yenge ndenge zo yoka na matoi makambo mabe eza na kati ya Chic Choc lo yenge maman mabe netini makambo ngana ko kokate po période wana âge ozomona na zaki na ngota ki pe âge mwana muke OK abi oza petit la pesa ke mo ba détail ya maman mabango apesa nga ité ngana ko luka na landela mikolo pona lo bango na TV voilà bazola na pe na ngolais hein voilà na biso partout hein tout ça vraiment en direct merci na bande ko nyeso bazola na biso allez ayebisi na Angola te Angola nazomona maboko makasi eza mingi ngapela bato ba Angola ba patron Angola to bebana trop hein neti banani bon to bebana na oya producteur oyo nani
Ananga otanga komo na été tika papa tout ça. Paulo Tudil. Ngana ekure le karaté. Oh, yona Paulo Boyo kala. C'est baza ba mécène moko ba yebi ko salela ki mécène na bango te ba pona bilongi. Elo nini parce un mécène za pona pona bilongi te soko moni mécène comme ko pona bilongi azali sous mécènité. Na konte li solo bena tika tokota makamususu. Soko limito kota ngambu wana papa ko regretter. O eza chaîne na mon compte, faut la protéger. Ça, tu as une parenthèse dans l'isolo, non? Non, parce que Paulo Tudilou, c'est un grand mécène. Non, c'est un faux mécène. Ah, l'éther Kanda. Non. Ça témoignage. Yondo commissaire est un bon mécène. C'est un commissionnaire, il y a un mécène. Arrête. Bon, l'imisa ngaïe, nature nangaï, naza pena na titi ya kobanga mutete. Pour batunyo son amboko bakoko so ba titre. Mais titre on a nazanango ya dadi te Golbert titre ya kozala congolais bo continue oyo zueza lelo lobi ko kuya OK mais kozala congolais titre on ekuya raté raison ni nyango babu atana kufi nazaka congolais identité na ngezaka ya ba congolais ozana raison merci ngapi naza congolais ah siko ah mais yo pozana ba ndetika ba côté gune nazo kama kama 50 India mabe bino na Congo bes no bolobele yango te yo pozo mona na ba kota ba Burundi soki nini kuna te tika bilo wana dadi ngapi na 50 te na ga congolais vraiment 100% de père et de mère quoi malgré ba mère ba kenda donc père et mère ensemble. Voilà dadi nini salara ke baboya okenda Angola. Parce que bisotu ebi ke na ba staff wenge ba gère sa majesté ba ndeko nyonso tu ba sala ba ndeko zela yo ba kadikadi mabokete double poche mais tout monde a boy dadi ayete. Non eza bango moko ba mona ki ete soki ba meminga yi makamuna ko mona kuna retour nangi ko fingisi sa bango. Ah salité zalaki makasi. Salité zalaki makasi vraiment et puis nga naza quand même mutu munene. Tant que vous avez quelque part, il faut se préparer bien. Si vous se préparez bien, vous allez vraiment passer ma casse pour les Cambouanais tambola bien, mais vous avez touché ma Cambouya. Vous avez Pakistanais, vous avez touché ma Cambouya. Il y a producteur, et ça ma Cambouya ici. Le cas déjà. Vous avez un combat pakistanais. Vous avez un chemin, vous avez un tika la sima. Ngana yoka bongo utakabilo bambongo na ye babloko nyoka de passer tout l'été à Kanda ba frère wana bo baza pena gravité mais ba jan ba tombola nde vie ya orgueil tanto biloko nyonso ya zana ngonga pena ko zana ngana ngombe ngana lobela yango te mais yenda so précéder ko lobela yango ndozo mona loko eso bimisa yeke alonga tout menzoka longa na été non bazana bango danger te ko le kabino bazande na orgueil makasi ko le kabino po azana sorti ya sapatu moko te onga na ndako na zangi yango l'été à Kanda tangelo ko nazo ebisa yo azana marque moko te ya veste onga na zangi azana montre ya marque moko te onga na zangi papa na ko sa ote soki to longoli ba soutani oyo loba te moi mobalo yo avana na fumu pa kester au vérité nazo ebisa yo bon nazo ngana li solo pour na clôturer une étape ba pasteur allez naye elongi akala alobi nazana groupe ya privé na ngamoko fona mema yo OK ameminga na njili na quartier 13 na banga ki kutundeti bani baki no bomanga kotango peza ki pena bizarre ameminga pa pasteur de la foi Jean-Paul Mayata na PC Bambote bisika zwami ayibisinga lobi groupe ne ba ko former yo yango na kene na mbango na mukuse to sali 12 ans na mosali na nzambe pasteur de la foi ya ko se soutenir pour le papa zala o azali nga pena zala on azali lo OK na bénéficia grâce y pas bénéficia grâce lelo soko tena kata groupe théâtral groupe chrétien le bon samaritain bato nzamba tomboli makasi za pasteur de la foi na ngai margenga moko ba pesa nga mo ba tor makasi OK na ngoma be mais nzamba zo maitaka na bandenge na yi sikoyo tangu na longwe groupe le bon samaritain na vani na nga na ndako na meki na ba chaîne yango moninga tangu bobengisa nga na ba chaîne na ba teni te na linga goya te po nini
ba chaîne ba télévision et suksanga motema pesanga kanda makasi na lingaka même pas ko ya ko tielo ko na ba chaîne po nini tangu na longwe na lobi tenga pe fona meka ko sala groupe na meka ko sala groupe na ke luka espace à télévision ba bisinga $450 par mois nga mo coûte na le bon samaritain na zota salaire à $5 été bino bo futanga boye na vana na ndako boye ba ko proposer biso ba lobi o dité akanda faut ko bana koleka na YouTube YouTube wana 2014 2013 2014 et la YouTube lisusu zani o YouTube ko bana koleka batu bana ko talo na poto yo bana utala ngoya mo par téléphone ndiko na ngai izaki choc moko ya makasi mo aité comprenez ki yangote na comprenez ki yangote soit fi peka ya koleka na bandi koleka na sala 3 mois na pesi ba diaspora nyonso mbote bisika biso mbango 3 mois na zo soutien ya ba diaspora et pesanga ba moko espoir ya kotikala na YouTube. D'accord. Ndo mona ka pena na ba chaîne na télévision à part na RTNC et na chaîne nationale na notre Congo et pas ya mokonzi na nga Pepito Ngudi na moni poste Mati na papa René na papa Salomo na bakurutu na nga papengi na ma baza ensemble poste Mati ba pesinga rubrique rire.com na kata notre Congo espace tabande koleka na ville ya Kinshasa yango wana esika siko tokene ko kutana na ba Ken Piana na ba Lekechu na ba Vincent Chiluzi ba tuwana nyonso nde ba lakisi biso siko ndenge ya ko sala émission pona ko manquer bato impolité soso c'est-à-dire YouTube siko bato ba yam bato siko bato ba yamba yo bakolo ba YouTube Nandate, le to bongisi lolemo, le to bongisi langage. Mais biso ba o monde ngi yo invité ngai. Yo muto sko ba no coach osinga take mutu tel, take mutu tel, take mutu tel. OK. Tango zo take mutu wana nde ba vie ekozala ebele. Ce qui besoin de émission mo ndeti ya moi calme malembe ndoko mona. C'est-à-dire ngana mboka o soki pena l'état aningi kwa kanga bate bisanga banani basala ko comme impoli na olaksa bango. Ken Piana. Vincent Chiluzi, ba Lekechu, ba Didier Masuki. Ba Didier Masuki mo bala mande fois pembe. La voix du peuple, ba Rabi Mafinga. Basé belé. C'est-à-dire biso tozala ki batu o ya ya mbingai mais ça coachinga déjà. Ndenge nini ngana ko nobela. Ndenge na ebisa yo ngana botama sikoyo après wana guna ngo sikoyo ekota na makasi ata ba ebisinga tika na okokalisi ko tika bonala mo tika te pona nini et comment soki na sali une semaine na lobeli batu te na senti fièvre na nzoto nazo senti fièvre yango moni makambo nazo senga na bosolo na politique ayamba ngai po na expliquer pena souci à YouTube. Obi ke bozo incriminer Ken Piana tout ça parce que bosolo na politique na pesi mbote bangonde bazala ki bakolo ba chaîne manike alobi se Ken Piana yokoto lobi eza yoka mam papa ezala ba patron ya ba chaîne ba YouTube basangala c'est-à-dire bango ba yebi YouTube ndenge tambolaka YouTube etambolaka na ba émotion na ba ko sekisa c'est-à-dire ba biloko ya ba émotion wana ezalaki siko ba biloko biso tozuya ko loba na ba télévision OK na minute oyo manike a lâché na ye atiki sikoyo est-ce ngana okoka kotika yo mozo me ngai bilobela oyo ekotanga prison ya makala oyebi ye pa kota prison ngana kota tia mindele na poto nyonso na kokende kokima ba desordre nyonso na sala awa nabi na kendo bata mata na poto bakangeli nga kuna balobi yo awo kokota te ofingi mingi na mboka okotika lawa zonga siko na ye na zongi luka musala musu ezomona te luka musala ezomona te na zongeli ka musala mais siko dadi oyebi que à part ndenge ba Ken Piana ba coacher mais tu avais une bonne allure na et pas ya campage tant on a bandé kolana tu as déjà lire
On a qui n'a lire moi ya bien. À lire wana pe. Ya ozote ya ozokiende tu sais pas capable mais les lots changé en comme na o goloa. Et quand ça te logotin à lire wana pas capable ya côté. Oh ya solo. Oui, quand c'est logotin mais cause la goloa ils ont un sentiment mususu. Au moni mutu soka zo mi benga la peu intérêt na yo par rapport aux oies. Kasité landa. Mutu ko gagner eza capable ezanga ité. Ngai ata lelo na lobi na mi sala pona mi gagner na kokokate pour musala na ngezo senga mutu azalaka tuna nga ba question pour na répondre. D'accord. Et puis mutu ngo pe ayeba musala. Ozolanda. Lelo je suis gaulois, père spirituel ya ba gaulois nyonso. O tozo préparer na. Nous confirmer. Oui, nous avons confirmé o tozo préparer wonganga ya makasi pour le 24 juin. Le 24 juin et koyinda makasi. Na stade de Martin. Na lobeli yango pe awa. Outi ko lobeli yango félicitations Salibi. À partir d'aujourd'hui au komi gaulois. Oui. Na nommé yo gaulois. Dadelo kilanga makamu na ko kama wala te oboki ko boko. Ozomona sikoyo place na uta na place na koma. Mais sikoyo owi nongo to tangela ngefa. Ngefa na YouTube aza muke aza bébé. Par rapport à yo. Par rapport na ngai. Moi je suis Goldberg de YouTube. Ba yo na ngefa boyo. Ngefa aza bébé na YouTube. OK. Il y a Denis Les aza bébé na YouTube. Ah, était à Kanda. Yela yo awa était à Kanda. Na lobby ngai mutu na pesi bango sentiment ya YouTube. OK, batana po bandi bango babandaki. Bango na babandi te. Azala na ye depuis kala. Denis Les. Na banzondo na bango. Azape na ba vidéo mususu oyo batu ba mi kotisela ye kala na YouTube me ya yebate. D'accord. Mais qu'on se confirme na YouTube. Pozo même ba idée ya ko beta ba pétage. Pozo ba idée ya ko sala oya sara lelo ezangai. C'est dit batu wana nyoso tangeli ngai John Ngefa ezanani. Prophète John Ngefa Tolia Pété. Prophète Denis Lesi nangai ngana za numéro 1 na bango parce que ngana za lelo renommé Goldberg à YouTube. Ezana pamba te po bato ngana ko isa ba kaona YouTube ko zo idete. Bato bakangisa ngai. Après ko beta stade na bango mona kaona ko isa bango. Baluka bakanga. Nakena ko misimbi c'est pas ba chef coutumier kuna na plateau ba tege. To kutani ba baso ko mona ngai te. Donc na mi kanga. Na kangi nzoto. Non basingana loketo. Nzoto eza bloqué. Même ataba ya ba omono menga ba omona ngai te. Tika ko on va bangisa biso. Ozomona nazar nommé lelo Goldberg à YouTube. Ça dit na confirma peneke na YouTube. Même na chaîne non na leka, même na leka te, moi je suis confirmé na planète à YouTube. Goldberg à YouTube, un contre tous, frappe na le frappe na rito. Nga mutu na panza analyse. Oyebi pourquoi na panza analyse? Pour na vanda kana bango. Ba stratégie nyonso. O bango bande ko pesa biso pe ko lesa ba biso. D'abord le combat est facile quand on connaît bien son adversaire. Na éviter zwata ya kotala be mission na biso ya kala. Lelo kutu to bongisi mukie. YouTube place ucho kotala te. Eza scandale. Eza terrible. Mais batumsu bakanisa André bosala la comédie tango le kana télé bozo simba no beti yo zo misie bo bosala pe ba clash à solo entre bino. Oui. Bon. Il y a solo ezali. Mais par rapport ya titre ngai na sala ya solo na sala ya lokuta mboka yebinga la titre à comédien. OK. Mais yo siko muto za ya bien. Tango luko ko mananga yo pokomi comédien. Donc on est par exemple na touchaka ba Robino. Saka landinga d'office yeba comédien. Comédien. Ça dit so mo na sala likamo bo pona yo. Tika na yo. Bon, tu me finga et du début à la fin. Cassité, c'est-à-dire, nous moninga boye, mutu nyonso oya landa makamunanga sala, il est pas comme un comédien. Tout ce que va comédien, va comédien, quel piano comédien? Quel piano za comédien? Manikaza comédien. Mbutalikas déjà comédien yebi akala. Mais atika comment? Akota na analyse. Analyse on a peso pas. Ezaka ko ezaka na kati ya comédie.
Ok. Ozolanda ezaka na kati ya comédie po aza na libanda tazaka toujours na kati ya comédie ozomona nde na yango wana ngai nazotala na kosilisa 2023 na makambo ti. D'accord. Fona zwa repos na pema na lobeli batu mingi na mboka oyo na lobeli ba prophète na lobeli ba politicien na lobeli ba journaliste ozomona Olingo senga no repos. na nina senga repos o remarqué te même na bosolo na politique pour les kakuna faut manquer moko bosolo na politique ye moko bazo sepla na ba manki mawana maniki a manqué ye wana yambi ya te ni lesi ba potana ki ye wana yambi ngape po ya manga zo zela to sani to potana potala nende nini kasi te e banda ka ndengwana biso to potana na batu boye asali likamu na yeti na moni sali succès siko ngana komi ko préparer noni no contredire tona ya ko côté la yi ok siko ngana ko tala sikoyo place ni ngana ko simbela na ko ya peut-être na bino ya siko ko contredire siko yi mo ko place to vana ndaka ba no kama oh jozo contredire na sali nini to kutana te to soana te o biso ndeti nga bikota koteza na nzoto na kipakate na ko kota même na likambo ya famille na yo pour oyebi loka nini etina nga na kota makambo boye nango na TikTok pona nini boye nango na page Facebook pona nini bosukisa na ndaku omoni siko eloko etina nga na kota makambo bien bosukisa na ndaku soka mokili emoni nga mpe lokwa na moni na kobenda mpe boule et puis bato biso tobwakaka badédicace balingaka biso na bamoment oyo toza chaud. Ok, d'accord. So na komi faible Bakomo Bouakissa. D'accord. Dadi, question moro avant de continuer ma comme sous. Na uti komona ba vidéo ndé bazolo ba ya TikTok awa tout ça ba vidéo zo tambola. Quelqu'un qui fait une vidéo en disant que ba comédien lelo ba baby. Ba comédien ba koti na bikota kota ba koti na banda comment oza compliqué, c'est-à-dire ba kisi bonganga ba ombo ebeli. Et on accuse, par rapport à cette vidéo, le monsieur était en train d'enquiser Maman Olive Lembe, oh yo, d'adilité à Kanda, au soutien tout le temps, au bengake mami. Balobi yende mutazo permettre ba comédien, bazo kende koteka, ba tout ça par rapport à Makambouana. Dadi, tu peux dire quoi par là? Bon, d'abord, nako qui ma question a yoté. Na ko répondre yo kolandisa ma connaissance o ngana zanango kolandisa ma question oyo tuningai. D'abord na pesi mama otangi kombo mama ni mama Olive Kabila que je respecte en tout cas. Na pesi bambote bisike zwamiye. Naza penza na maîtrise la question on a té. O moni pe vidéo en côté. Na moni pe vidéo en côté. Ngana yebike mboka na biso eza mboka ko laita ba tout salité. Wana baniba pakola mama salité baniba laita mama salité nga tant que défenseur ya mama nako yo beta masolo wana te. D'accord. Entre temps mama zo ke nous sala déjà ba action et belé olenga na ko lobela ba action mama ngana ko lobela salité ya papa mbana to za na temps wana te biso na initiative please soko yo ki place oyo bazo loba mabe moko boye yo po yeliso bana ko discuter na bato wana wana bokomi niveau moko. Bien sûr. Wana bokomi niveau moko. Qu'est-ce que tu as gagné à l'initiative plus pour ndengo to beta de solo biba robino baleki o te c'est que pemeni amba mozo là pour voyager par d'abord eza ko d'abord na ko peso lycée bato bana kombo ko kangama na bango mingi c'est facile pour koma na kombo. Ok. Bato batongwama ko kangama na bango mingi c'est facile pour tongwama. To pesi exemple mo bato ba pesa ngo mingi lycée moko mobola moko pemena batambongo 75% ya chance pe ko risquer il pas comme moi mutu ya moi moyenne. D'accord. Sikoyo mutu mbongo moko pene ba bole belé akoko chité. C'est-à-dire
Maman azalaka bien na biso. Lubaka ke okoma déjà casualité ya maman azalaka bien na biso. Toliaka na maboko ya maman, tomelaka na maboko ya maman. Merci na Fondation Initiative Plus. To sunga makana compte ya fondation. Merci na Fondation Initiative Plus OLK pour na ba soutien ning batika ngaité. Nazalaka reconnaissant pour ko zwanga na kingasen ya suka ko matsanga ba avion ko lalisanga na ba condition na ba qualité bien eza facilité yango wana valeur wana o mama pesa ngai na lingaka te na bebisa na mama nazaka tout le temps ya ko témoigner bolamu na ye o ya moke na kokoloba pona mama yango wana mais na yebike prochainement soko préparer mission to ya to loba pona mama ndena koya côté wana nazaki penza préparer ya solo hein? Ouais. D'accord, problème les athées toujours continuer d'adilité à Kanda to ya nanu côté na bino la comédie d'adi bandero bazo kufa trop comme quoi ba poison comme quoi bi kota tout ça comment on a nyoso to wana oezoleka na kati ya communauté na bino ya ba comédien bozo milobela nini to dadi ozo loba nini pozo mona nini. Bon, merci pour la question. Na communauté ya ba comédien o ngana ko loba ezaboué. Ba comédien tout ça ebélé. Moko na moko aza maître ya vie na yi. Ayebi ninga zo tambusa bomo na ye, ayebi ninga zo tambusa vie na yi. Ngai na yebi pe ninga zo tambusa vie na nga, no tambusa bomo na ngai. Ko bosana te. Bato nyonso ba yebani. Bato ba yebani. Ba makamuna bango esonaka makasi. Ezaka pour ba comédie te. Ba congolais ba kufa ebele. Mais ba comédie ba kufa ba 2 ou 3 mais e osoni makasi ko le ba congolais nyonso ba. Répète comment comparer bino ba artiste musicien ba fanda to fandi na bango papa mais ba comédie bi combien de têtes ba landani. Oui, bien sûr. Et puis après que l'andana na bango wana c'est ça ka batu bazo déclarer o ya sali boy o ya sala ki poison o kenda ki boy o ba boakela ki malade tout ça ça se passe autour de vous. Et comme ko tiana ko banga dadi. Oui, effectivement ezo tiana ko banga mais ngana éviter place makamwa wana nyoso ko elaka même ngai pe na banga ka parce que na ko ipe ko za la victime ya babiluko wana ndeti ba poison ba maladie. Est-ce que na minute yo vraiment ba pocha peut damage boy bolé pe na baninga no ba comédien na facile. Te ko za la vraiment na patient. Et vous avez la facilité hein. Non, beta ba nga ki na za jeune prière hein. OK maman bon. Non, ki nga za mosali dadi ya ki nga na bandenge bela beta ba ngote. Na beta ba jeune sec. Ya oliate ko mela. Ya oliate ko mela te. Mais ba fungola ba 18h yo fungola ba jeune no te ba yebike na ko beta bonga mo na yebike na ko cha o na ko lela. Au moins na vie faut créer, faut ko se protéger. Mon qui laisser coufi même na yo, même na ngai. Et ça na bilo musu ba ko tshela ngo pe mutu musu me yo li na place na ye. Faut faire très attention. Ngana ye a o pesi nga micro na bani ko lobela. Est-ce makambo c'est na micro ngana ko yeba. C'est ça. Ozomona. Ça dit tout comme na cause à la protéger, tout comme pe na cause à la protéger. C'est ça. Mais au dépend de na motema na bino batu boyambi ngai. Est-ce vous préparez kini ni pona ngai? Net na be mission c'est rare muta na micro na ye. To sale la ka ba micro obino bo pesa ka biso. Mais micro pe cause na makambo belenga moyena ye bezate. C'est-à-dire to koloba boye artiste ezala prudent. Mokili o tozotambola eza mabe. Lokoso eza makasi. Bato bazoboma na pona $100 pona $200. Bato bazoboma na pona ba voyage o ba kondi ba sala ka biso confiance ba kena na biso. Ozomona yango wana moni bandeko na ba comédien et puis nazo pekisa bato bazoya comédie po amoni lité ya kanda lelo ayebani. Aoka sa lité ya kanda ayebani ngapena ko yebana mbala moko. Eza facilité papa. Oyoki lisolo ka ya mokio na betelo ka moi parcours oyo eza facilité. C'est-à-dire ndeko ngai ndenge yozo yoka ndenge ngapena yokaka. Ba comédien kisi. Ba comédien poison. Nazo ba musicien moko na niveau ya yozo nié yango ke ba ki. Na boyi yango te kisi ezali na théâtre. Poison pe ezali na théâtre. Partout poison ezali. Na ba domaine belé o batu bazo lukela mbongo, na ba domaine belé batu bazo luka ba mata, o bazo luka succès o bazo luka succès. Poison ezali. Même ata ba biso ba o.
Et ça peut na batebele koya na biso na aro batebele ba sepela na ngote. OK. Nengini ya yebo eko dominer batumbala moko bu. Azana ni place aye mbutu ngutulo yenge koti. Osomona. OK. Nyonso wana nga mo pe na mi bantela kana bia atenzami. Salanga ngolo bomba ngai. Nazana makasa ko mi bomba te. O ba ko préparer. E bongo soki ba ko préparer makamkota ba wangila. Ngana ko yeba. Osomona. Yesu na ligamba ba wangila. Ba wangila ba ko préparer pe ko po atali mutazo take biso makasi yeyo awa semaine tozo bana makama Maître Gims ezo ya moto Maître Gims abenga na téléphone Maître Gims abenga na téléphone alobini abina kota makamu na ye lité akana zambela Maître Gims abenga na téléphone et puis apasenga daju daju singa lité ya yo muto panzaka bango ozo yoka tozo yoka ngana bisafa bo pesa ngaka semaine to bana semaine to banda nazo expliquer bango Maître Gims azanani bon expliquer biso anani Maître Gims azanani poto mo kende pe na suka émission Maître Gims azanani non awa bilo mususu na protéger yo banda na protéger yo aiza chaîne mo konzi na protéger yo zano kana na zotala ba média nyonso na protéger awa pa na eza la propre botika na que no sala bêtise na ngana ba chaîne mususu na protéger yo profiter kanga nde yango botika na que no sala bêtise na ngana ba chaîne mususu oye moko papa Christian Bosemba kangango eza pa na ye siko neti so siko na sali biso bana na okanga ye batu siko ba relaxer musa balobia tala batu yozo balwa ezali balwa ezali kanga payer moko mais expliquer biso na Gims Gims aza vraiment un véritable ambassadeur ayebi ko défendre mabele na ye. OK. Gims akoli penza na mboka na biso te na kati ya Congo te. Gims akenda ba poto mwana mukie mais atikala ko bosa na suksi na yete tant que véritable mwana yolo o mutolo na yeba kunda na yolo tongo moko to lamuka bato maboma oya ba wangila baloba ke o numéro 1 na bango ya wangila aleki Maître Gims o monisiko biloko yango nesiko biloko oyo nga naza ko s'en charger na bango semaine tozo banda bango balakisa ngai ke esika nini mokonzi na bango ozomona biloko oyo pourquoi bawangila balinga bazala les premiers partout mais ça ba œuvre bazo sala zo oko sala ba œuvre ngo bino bozalaki soki Maître Gims aye na rotana mbangu boke wolela okanga na Maître Gims photo tomona bawangila tomona ke bino boza ba collègue Maître Gims nzoka Gims abenga bino te ozomona mawalisa lelo boningi bolakisa musapi na Maître Gims abenga na téléphone abidadi take bango na peso numéro Maître Gims loba pesa to koma poto benga to vérifier Maître Gims abengi ngai ozolanda lokona zo autorisation ba Maître Gims tagi ambassadeur ponga batu batinda ngai za ba ambassadeur net ambassadeur Koffi Olomide ambassadeur Koffi Olomide ambassadeur Ferregola Ferraza ambassadeur ambassadeur na tie ambassadeur yomom to na tie ambassadeur na tiaka pe batu na tiaka pe monso na mutema na mutu na ngebaluki na tiaka na commission pa ambassadeur Zambi ambassadeur d'Adjou mais quand même ozondima que na minute na musique à Congo c'est Fally qui pointe te nandi mangote aza musicien mais nandi maté si connaît tipo na yo ce tobito ça classement ya 4 premiers to 5 premiers au point ça le classement en dernier bon to bana na ferré daddy toye na Koffi Olomide OK Inosibi Nabi na filé bon est-ce que na mutu na boko tinda na sala classement botala pe mutu ngonini oyo zo tinda à sala classement mais quand même on a quand même artiste amunene yambo quand même ozo nié ba effort ya Fally pourquoi nandimi ba effort ozo sala mais atika ndete na Maître Gims mais so on nié ki ba effort ndima ki on ngote na kate on ngozwa quand même na liste wana ana liste na tia na mosuga bon na longo libina filé na tchekasi mais ça quand même je sima ya nani ya Inosbi
to fali azali boso inosbi inosbi nazali kolona yi. OK. Ngamo peka mno luka makambo. Oui, momo zo luka ngo bom na musala na yebito mona na se bongo de gesti jipe yagi wana anasa kimi. Aza chaîne mokonzi. Naza bien protégé. Bien protégé. Oui, surtout ça. Voilà, nous disons un grand merci na pourtant on a bimaki na ndako na yebisi madame na lobina ke papa Christian Bosembe. Soki on nyonso ko ya na muto papa po journée na lelo na okino bebisa na quelque part ba okanga mizaka na maboka papa Christian Bosembe. Madame a dit que mobali na ngai aza maboka papa Christian Bosembe. Soki siko na sali mabe na ngamo kone na sala na banzela bakanyi ngai madame na ngakuna ngoloba ke mutakangisi mobali na ngiza papa Christian Bosembe. Voilà. Pablo Kinazolanda biso les grands déclarants pesa mbote. Bon na pesi pe ba mbote trop na moni pe ba réaction malamu te pas na ngai pesa to suka na biso ka wana. Pablo King na pesi mbote mena mutema na ngai te kana loboko. Le boss c'est Cédric Teka. Cédric Teka. Na yoka ka ye margazo pona bilongi. Te ngam na pesa oba. Pesa na bato wana na. Le boss c'est Cédric Teka. Boss c'est Cédric Teka. $100,000 c'est quoi? $100,000 c'est quoi? Et ce soir na ebisa yo. Papa. Utika ba ventir Anter bomba Ndombasi. Anter bomba Ndombasi. Ah, deux fois té. Tuna Patrick Bekam webisa. Na tuna Patrick Bekam. Ya katara ba million million de kwanza et puis Djibril Ndomba. Casimiro. Kasam kokule nécessaire na soutien. Sam kokule nécessaire. Azama kas na rolake. Sam kokule nécessaire. Mutranga iti. Alakanga 6 mois. Na sote. Abasi sur 3 mois likolo 9 mois. Papa, comment ka batu pona soni te faut ko yebisa mutu na yo. Likambo za boye. Batu bazo mono lineti lokola mete gimsi mozo kufa na nzala. Vraiment merci na Sam kokole nécessaire. Ozaka mutu na nga papa ta na telemelio. D'accord. Nyonso zo mona boyezaka posa na lia. Na pesa yo 3 personnes ya qualité. Merci. Oyo ko bongisa bomo ina yo. Na moni papi wana buzo beza makasi. Na pesa yo Gima Kwendo jackpot. O ba yembela. Mais ba sala clip na été bientôt na zo tomboka pona makamu ya jackpot. We are the world. O ba yembela pa ba wangila. Ozoka Gima Kwendo jackpot. We are the world. Ouais, okay. Gima Kwendo jackpot. Na zuba rapport rebelle hein. Oyembela muto ko sala clip te ponani. Tom so atembonga te. Yozo kote bango mingi. Na buku na pesio Gima Kwendo jackpot. OK. Na pesio ADG Eric Mwamba. Pona ba problème ba voyage quand même makasi na vie na famille na yo. Yenda ko fongola yo osala ba voyage na yo rapidement. Nani? Osala libre. ADG Eric Mwamba. Agence de voyage Eric Travel. D'accord. Eric Travel la pesio ba moto otozali. Vraiment na pesa oliso sunani. Na pesio kaka Yonishi Banze la fleur du jour hein. Il y a Yonishi Banze. La fleur du jour, il y a en Belgique. Et na pesio ba Ken Piana. Na pesio ba Manike. Na pesio ba tout nyonso o ba sala longa na beba. Na pesio pe bango yo mko ba ndengini ya ko gérer bango. Merci na Coco Dema tata apambola biso. Merci beaucoup Lité Akanda. C'est un réel plaisir ya ozala nayo. Mais avant aussi ça, Stade de Martyr le 24 juin. Date il était Akanda tous la nini na part nayo parce que jusque là bazo déclarer que marketing eza makasi ki yoza père spirituel ya bagolois. Ozo sala nini pour makamboza la malembe bonela. Mutu nyonso ozo déclarer marketing eza makasi te yebaka yende aza moyini ya faire. Voilà. Mais bagolois nyonso na motivation bagolois. Ndenge bazo somba ba polo na bango communal, ba chapeau communal. Pourquoi na lobby bagolois bazo somba ba chapeau na ba polo communal, ba Lacoste communal? Ça dit mutu nyonso commune oyazo wuta. Voilà ta elonga faire na commune ya wuti. OK. Ezote kama d'une manière okozwa idée.
awa déjà tous ok no ba panneau ils ont ba contrat nango bateau yo ba pesa ki ba mbongo ba salila ki ba panneau tous zira ba tana bango ici la peau mais ba panneau mati ok ba panneau matana mais c'est-à-dire fin avril déjà to ko lancer déjà au monde déjà na sponsor na biso ba panneau e ko mata c'est-à-dire selon ba kondi à stade bateli grandeur affaire na banzembu oya yemba ebele na stade bango moko ba responsable la stade balobi fo matra podium 10h bon 10h batu bazana pour azana plus de 150 chansons et puis ba condiablement batali modèle makambo zo kendele obi ke faut futa biso na commercial te ba ngana ba futa biso na commercial te mo konde betili bako te aisa yete omoni ngani na zabu ya nakora balika mususu peza yete mina cheko ayi onena lo baba konzi ya stade ok ngana ki ochengo ba konzi ya compagnie wana oyo boy commercial ya okatambong problème atanga na ofuta ta mwa muke na konti ya kombo na uti botanga yo poza radiana mami merci ba konzi ya stade ba sengi boyi faire abakisa quelque chose na ba sponsor na ye pour permettre inondation ezala makasi na kata stade bacha ba écran géant na ba place commerciale nyonso tokocha écran géant wapi na 7e mairie na place commerciale pour na bato ba kotala concert na 7e mairie tokocha awa na gare centrale pour na bato ba kotala awa na gare centrale et tokocha écran géant na 20 mai concert zobeta na stade et puis inika ba sengi biso balobi lokola to rataka ndule ya sele yo awa vraiment ce qui beaucoup ko aider biso écran géant moko et ya na kati ya imika et aussi ba warrior ba futeli Mignon Abraham imika les jours le 24 juin Mignon Abraham orbitel 24 juin tala ndeko na ngai soki na bina loba pona Mignon Abraham awa e ko risquer buto ale la to pongité on a zomona salité mwana na tchena miziki baibisa nga pesa ndeko yesobe ya théâtre akino ko accompagner ndeko na ba sala maboke omoni na yebite tilelo nzamba limbisa ngai Mignon Abraham azaka musicien cité non quand même quand même ça wana te omoni yo muto provoquer yango na yebisio ke na kola lycée pongité pamba à la minute à bête ba concert na Angola papa na ba terrasse te na ba terrasse ndeko na ngai et c'est Mignon Abraham pena ko bengisa batu boya ba tcheli pe ba affiche partout wani za nga ba sentiment moko yepola Mignon Abraham na komi na niveau te papa ozobosa na général ba warrior ye général et bon ya robo so yorobo ndenani yorobo swag yaza ye ba cheki chef d'état major ye général papa tika nazo respecter ka mon konzi na nga Christian Bosembe d'accord naza salité makasi biloko na nina bimisa pona bato wana tangi ba kombo o pakata mbango nzamba limbisa nga vraiment le 24 juin to bengisi ba Gaulois na ba Gaulois nyonso nga moko dadi père spirituel ba Gaulois na kozala wana o matala podium papa ngai ba concert rebelle na sala yango na mataka na podium te tantôt quand faire zo matanga na kozala na jeune et prière jeune et prière tango ya ensemble la ne Denis les assemblées la kasi te ya assemblée ba bakufa te o mais Denis sala faux prière il y a des sala faux prière et puis surtout tali bien na logique il y a des mutabomisa ba warion nini yaza prophète au sambeli batu ba kufi ba finani yebisanga mais ayo batu ba kufa te papa ata sereng moko ya makile ko tangate problème te kangelo ko na ebisi to retenir en osko date derrière salami trop na makambo ba stade sikoyo tozoluka to corriger Félix Oazé ko pas beta stade Martin oui Oazé quoi eloko Félix Oazé kwa zoluka ndeko na ngai
nzamba sunga grand frère na biso hein na lingite koma o baloki ngai te lokola pas de date akobeta ngo. D'accord. A chanter date te. Tu as foutu déjà stade de Marseille. A foutu hein. Merci na mukwa bongo, félicitations. Toujours la penza stade no mabo refungwama. Dans les total maroto aussi cette émission. En tout cas, c'était un réel plaisir d'être avec Dadilité à Kanda. Dadi Liloba Souka. Te Liloba tokoko loba ya Souka. Te Yasuka pour l'émission pour l'émission ya journal lelo. Vraiment nazana esengo makasi. Ouais. Prochainement oyezanda kunangai nakobanda koleka. Merci beaucoup. Malgré na luka bandenge nyonso papa Christian Bosemba ya mbangai pona bimisa ba vérité nini auto bomba na YouTube mais lelo yozu moi chance ya kobenga ngai pona loba yango et na yebi kena no silité papa ko yamba ngai lisusu na kolobela yango lisusu tozali zo sepela pena ba conseil ne makasi ndenga zo pesa ba couple na makambo etali ba balani. D'accord. Vraiment merci beaucoup. Merci beaucoup Dadilité à Kanda, un grand merci à DT Homo Fortis Likian, un grand merci à Swatch Rouge. Bandeko balandi biso nonti premier Sam couple nécessaire maman Kabelo Migue Sarah. Un grand merci à Stellandaya. Stellandaya pas anniversaire. Stellandaya joyeux anniversaire na yo. Stellandaya joyeux anniversaire. Lisa Queen, Patrick Matière Yamboka, un grand merci. J'irai c'est que bien. Et puis le CB Fabrice Mbongo, un grand merci pour Nagnon Sato Salaki na Loufou pour Nangai. Kadi Mabokete double poche. Moi sur l'équipe na mibale belé na ba possibilité. Un grand merci à Nondi Family, hein, Omar Bouddha très puissant, Girlan Ilenda J3, Dadilité à Kandaye, Tosala Kinaye, agence BLD Business, un grand merci à Aristote Only Ingénieur, et puis Chris Mukendi, Tokutani prochainement. Demain déjà, dimanche, Boromon a rediffusion, il y a émission à Bino, à 13h juste. Et puis voilà, bande de Batal Biso na page Facebook, vous partagez. Na page Facebook, il y a chaîne Biso Congo Best Télévision. Et le mercredi, na minuit, vous avez dit na rediffusion, il y a émission à Biso. Dadi, natiko clôturer émission. Vraiment, na zo kakuna bazolo bangonga. Et c'est lui déjà natiko clôturer. Tata apambola biso. Ça c'est Goldberg de YouTube. Un contre tous, frappe n'allez, frappe n'a retour. Merci na Congo Best. Moussala Kitogo, check. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmac vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.